Yoshua comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nzambe azwa lokumu, Nzambe a kumisayo, Nzambe a monisama po aza Nzambe malamu. Nzambe mobateli motomboli bato bazo benga bolimisi naza en pleine émission. Moye bo benga ezate puisque nazo ya moyena yembeate na en pleine émission soke émission sili comme ça ndeto solo. Bien aimé, ndenge tolobaki na lobaki to na 40 minutes ensemble kolekisana bino ezalaki to keba na ba fausse doctrine, to keba na bate ya lokuta, to keba na l'œuvre ya Frétruxure oyo bato bazoteya, oyo bato bazoya kopengwisa bato bazo s'attacher na bas esprit séducteur, na bas esprit ya ba mandona ya kolobela bato ba aventure ya ko prédire sur makambo. So tozali na ba prophète ya solo poni ba prophétiser makambo sur Congo te. Poni ba yebisa biso te makambo ni ezo sama na Congo ekoleka boyo sabo ba koma ko tatone. Mwana na Nzambe solo atatona te. Mwana na Nzambe apesaka prophétie ezalaka correct pe ezalaka précis. Prophétie ya Nzambe tatona te. Prophétie ya Nzambe ezalaka correct, normal pe précis. Alors bandeko nanga tokeba tokomi na tango asuka na tango o Satan aza konguluma. Satan a changé makambo ebele po ete bino nanga tokota lola te. Mais Nzambe a malamu na tango asuka azali bongo ko fongola batei na ye miso, ko fongoliza basali na miso po ba te ya bino sango malamu po bato bakota na lola. Bato ebele lelo oza na Bible na maboko okendaka église mais ezali temple à Satan parce que doctrine na bango eza doctrine ezo pengisa bino. Doctrine na bango bazo reconnaître te que Yoshua Mashia azali, bazo reconnaître te que Messie azali. Tango mutazo basiri christianisme Yesu atikaki jamais kotikela ko mo christianisme. Christianisme ezali invention ya ba romain. Or que Jésus a laissé le messianisme. Église messianique, c'est l'église où ils ont confessé retour à Messie. Même ba juif lelo, bazaraba messianique pour baser la Messie. Na olinga yo pose la Messie. Na olinga yo po bongwama. Na olinga yo po changer. Bien aimé, Luka kozala na conformité dans la parole. Conformité à parole, ezali ko no semble la dimanche te. Conformité à parole et ali ko respecter à Shabbat ou ezali bongo moko ya ba commandement nzambe. Ezaki bongo évangile alelo. Zawe sabino bokeba sur ba fausse doctrine, ba doctrine démoniaque, ba doctrine abatoyo, bazo pembusa bato, bato bazo tatola bono monene te ya nzambe, bato bazo tinga bat na ndenga lokumu, na ndenga lokuta pona ba intérêt na bango. Yango nzambe atindi ngai po ete nzambe asala na bino, nzambe azala na bino, nzambe apambola bino po bokota na lola. Kimia na nzambe zala na bandako na bino, soki Yesu azongi te tokutana susu samedi prochain Shabbat na baki saba e bandaka vendredi na 21h et silaka samedi na 21h. Donc bino ba oyo bozo respecter Shabbat nzambe na ngamo na bino boza ba messianique bolandaka Proverbe 30:30 les messagers de la bonne nouvelle évangélistes de la moisson mondiale nzambe na ngamo na bino bandeko o bolandinga na WhatsApp na ngai bo partager yango bo partager bino pe bozola nanga na Facebook bo partager yango na bandeko mususu po te ba ko taper lola nzamba pombola moko na moko azaki na bino ezaki bongo les messagers de la bonne nouvelle le Proverbe 30:30 Dibota Songo Didier depuis Manchester en Angleterre. God bless all of you. See you then. Bye bye.